Bonsoir, 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 chers amis de Manchester. Le comité de la communauté congolaise de Manchester vous fait un rappel que nous avons perdu notre ami Simon Kamulunge. Après une réunion, nous avons décidé de vous rappeler que nous sommes dans une situation telle que nous avons l'obligation, même pas l'obligation, nous avons le devoir d'aider la famille de l'illustre disparu. Pour aider la famille à bien enterrer le monsieur, notre ami, qui est mort, Simon Kamulunge. Comme je l'avais dit, moi, je suis Mulunge Zalite, mais tika ete molimo na ye epema na boboto. Na yango, tozali kosenga na bino bosadere na WhatsApp. WhatsApp oyo esalami mpona communauté congolaise nyonso na bayebanso bayebaki ye mpona koparticiper. Bopartage vidéo oyo pour permettre à tout le monde bazwa moyen ya kosenga nzela ya kokota na WhatsApp. Tozalaka na banumero ya bato nyonso te, mais tolingi to extendre communauté na biso nyonso tozalaka involve, tozala concerné, tous se sentir concerné na mai matali liwa ya muninga. Na yango tozali kosenga na bino bo participer na collecte oyo tozali organiser. Ezali na bank compte bancaire moko totie wana yango de bato bako utiliser pour na kopesa mbongo po ete tokoka kosunga famille. Raphaël Ngoma Molobe na bino kati na Rango TV. En tout cas, je vous prie de bien vouloir partager cette petite vidéo. Ça ne prendra pas longtemps. Partagez, partagez, partagez. À la limite, si vous vous abonnez sur Rango TV, ça me ferait plaisir aussi. Mais en tout cas, le but c'est de partager et partager pour que baninga nyonso, moninga na yo, voisin na yo, ya congolais to ya moninga o ya zalaka na yo, o ya yebi ya zena motema malamu ya kosunga, tozali la besoin la bino. En tout cas, na kombo ya communauté congolaise, na lobi pe na sukisi, mbote mingi na bana Manchester banso, félicitations na ba effort, tozali ko sala biso nyonso, pona yango, pona makambo ya kokunda, moninga ndeko oyo asili kokufa. Akozalaka susu na bisote. Il était de nôtres, comme on l'a dit, comme je l'ai dit l'autre fois. Il était de nôtres. Il buvait avec nous, il s'amusait avec nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Notre devoir, c'est de lui dire un dernier au revoir. Un adieu, mais on dit toujours un dernier au revoir. C'est encore mieux qu'un adieu parce que nous allons tous mourir et nous irons les rejoindre. Mais malheureusement, quand on va le rejoindre, on ne sera pas dans ce corps. Nous n'aurons plus ce corps-là. Et vraiment, na mawana na kokanisake, tourna ibiyo, tourna ngai pe kozala, to kamata esprit wana, to ya elongo biso nyonso, to sangana, pe to sangisa, mwa misolo. Biso baina to chete, oya zaina makuki, ata ndambu ndambu. En tout cas, compte bancaire ezali wana. Numéro nanga ezali 074 59 27 87 47. Montant ya cotisation ezali indéterminé. Moto na moto atiaka na lolenge na ye. En tout cas, nous vous appelons à venir participer à cette collecte. Voilà. Nalobi pe na suki ici, mais likambo mosusu ya kobakisalite matanga tokokutanaka chaque vendredi na Église de la Gloire à partir yangonga ya 20h. Tolobaka en anglais 8 p.m. Kino na ngonga ya minuit. Donc na midnight. Tobandi wana l'église de la gloire chaque vendredi. Mais tous les samedis, tokokutana pour la réunion et pas ya Vivien Bonjeka. Réunion et pas ya Vivien Bonjeka na restaurant, ya Maman Nelina Vivien Bonjeka. Pas de restriction, moto oya 8 ans akoyikoya, wazena baide akoyikoya kopesa. Moto pas zalita msuna cash, ba msuba zana problème ya online banking, wakoyikoya toujours kopesa mbongo ya cash et sika wapito kozala na réunion tous les samedis. Parce que bato musu basanga na après-midi ta musu kozata ya koya na matanga vendredi te na yango vendredi tokokutana de 20h à minuit, mais samedi tous les samedis tozala na ba réunion de 17h à 18h 18h30. Donc c'est pas vraiment beaucoup d'heures, c'est 2 heures du temps et la réunion, mais boya attend parce que wa les ali restaurant si malango restaurant faut évacuer na ba activité na yango normal. Voilà.
Topesi merci mingi na ndeko Vivien ndenge aza ko pesa biso occasion ya ko sangana na esika wana. En tout cas, pour l'instant, nazo senga na bino moto nyonso komona vidéo oyebi moninga na yo partager. Ezali kaka lisalisi ndenge na baki liboso lelo ya yo lobi ya moninga na yango lelo ya ngai lobi ya yo lobi ya moninga mosusu eyebani te. Tozalaka na mokolo te toyebi mokolo te toyebi ngonga te tozelaka yango pete eyaka yango moko. Mukano ya Nzambe tala ndeko Simon Kamulunge asilaki kotika biso depuis le 24 janvier alalaki pe alamuki te. Tokabola mawa na libota wana. Je vous prie de venir participer à la collecte que nous organisons à partir d'un WhatsApp. Si vous ne connaissez pas le WhatsApp, vous voulez qu'on vous mette sur la liste des participants, on peut vous ajouter et vous m'appelez au numéro